Une action de grâce, c'est manifester sa reconnaissance envers quelqu'un, soit envers Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour toi durant un moment ou au fil du temps. Bon. Action de grâce, eza nzamba sali o grâce et puis sali action moko sali eloko moko boye pour n'avoir remercié nzambe par exemple. Et vous allez peut-être ma prière moko ozo remercier pour eloko moko asaleli yo consacrer temps moko boye ou bien opesi offrande moko boye eloko moko boye kabeli nzambe mpona oyo asali grâce oyo asaleli yo mpona nga namotela yango ndenge wana. Thanksgiving is expression of gratitude to God for something He has done or He has brought you through. Oui, bonsoir, Neko Fabrice. Pour la action de grâce, c'est qui cause les souris sans qu'on réfléchir, sans qu'ils aient programmé quelque part, sans qu'ils aient de spontanéité. Les souris à spontanéité, et mbalamonko, souris sans planification. Nakanisi, n'a évité. Il y a une réponse. Merci. Bonne soirée et joyeux Noël. Ciao, ciao. Bote bandeko bozolanda biso na bosolo na bonzambe botiwana kolanda ba extrait oyo tobeka kotuna bandeko par rapport à question oyo lelo toali dimanche tobi tosala émission oyo rapidement pona tolingaki vraiment te tenir à ce que ndenge tolobaki chaque week-end samedi ou dimanche tosala émission moko ma émission oyo lelo kozala mokuse mais zakaka vraiment to poser la base mais tozwa matin kosola sur likambo ya action de grâce malamu action de grâce ndenge boutaki ko kabandeko apesi ba point de vue na bango tobeka ko expliquer muke na ndenga historique action de grâce et na ndenga mokili awa batu o babengi bango banani ba donc oza na conférence ba évêque ya France ba bengi yango ba bango balobi action de grâce ali attitude donc attitude ya reconnaissance envers Dieu, c'est-à-dire mutu asa koyana attitude mora reconnaissance et pas yanzambe et puis lisusu balobi que donc mutu tellement ceux qui vous allez combler na ba bénédiction nyons tout après tango constater ba bénédiction na ndesko koya ko rendre grâce et pas yanzambe ba américain to ba donc ba canadien bango babengango thanksgiving, c'est-à-dire donc l'action de grâce ou donner merci ou rendre gloire à Dieu. Bango ezali fête oyo, ezali célébrer surtout ça babengango ezali ko la fête ya récolte. Histoire nango ezali histoire moko ezali plus ezali lié na batie foi na Nzambe mais ezali lié par rapport ya donc il y a culture na bango et puis zali histoire moko za ko s'est passé vers 1600 na ba pèlerin tant ba kutana ki na ba donc na ba indien et ça histoire peut-être bon ils a vraiment c'était tout le bango belé mais du moins ils ali que bango ba célébrer bango vraiment chaque année je pense ba vers ba mois donc d'octobre à chaque année Thanksgiving ba célébrer bango donc ba lambi donc to bengi dend donc
dinde, c'est-à-dire tu la dindon, dinde, ya munene, rôti, tout ça. Et puis bango basala mingi en famille, misu bagenda kotala ba donc ba bola, misu bagenda kotala ba nakati ya ba hôpitaux, basala ba action moko bongo, donc en famille, même ba païen, ba comment célébrer et le Congo, c'est-à-dire pour na bango action de grâce na bango isa bongo, c'est-à-dire bango isa plus lié na et puis plus lié na histoire on a bi ba vers 1600 il y a ba pèlerin et puis comment na kati ya loi ba na kati ya loi américaine na o ba benga ki président za ki donc na ba 1800 donc Abraham Lincoln. En Allemagne par exemple bango ba fêtango je pense chaque année donc vers ba mois ya septembre donc fête ya récolte ozomona ça dit mutu aye na que pesa nzambe merci par rapport ya elika moko eleki mais ce que merci yango eleka mingi en famille ça dit ba vandi baza kolia ensemble ou bien soit bali ko visiter batu ou bazala na ba problème ou bien soit bali ko pesa na ba bola tu vois au sali action moko boye oyo et sengona yo o kabole ngona muninga bosusu je pense qu'ils ali et le cause est important pour la retenir pour na donc fait wana donc action de grâce ou bien autobengi thanksgiving donc en anglais ou bien action de grâce selon ndenge toti ko expliquer wana dans Allemagne na babenga ngope donc fête de la récolte au ba on va fêter en Allemagne chaque année na par exemple ya donc tout ba abondance biloko c'est-à-dire qui histoire bazaki ko mona résultat ya bilanga na bango bazo mona résultat biloko c'est-à-dire mutu comme isko na posa ko dépenser bango c'est plus la jouissance c'est plus que sepelisa nzoto et puis bon bango vraiment ezali na cadre écoutez que y a action de grâce mais tous bango bongo par rapport ya explication par rapport à historique il y a action de grâce au Isaki je vais dire na conférence il y a évêque à France et puis KI na kati il y a États-Unis bien Canada pour donc Thanksgiving et puis ndenge na tuko pesa pe parallélisme on appelle na kati Allemagne par rapport il y a donc la fête de la récolte alors puisqu'on a kati il y a action de grâce pour na biso ba nzambe to kozwa ngundeni Genèse total ta Genèse to mona ke batu mingi balaki ko pesa ba sacrifice pa nzambe pona donc par gratitude ndenge nzambe abatelaki bango ndenge nzambe azaki na bango ndenge nzambe asungaki bango et puis en total na kati ya ba israélite par exemple tant ba longwe na kati ya Égypte ba koti donc ba kati je vais dire ba kati si mer rouge banda ko yemba ba nzembo action de grâce pona ko pesa nzambe lokumu ndenge nzambe asalisaki bango ndenge nzambe a faire sortir bango na kati ya boumbu na kati ya Lévitique bana Israël na moisson na bango bandaki pe ko comment dirais-je ko pesa pe lokumu bazaki na ba fête ezaki semblable pe le ko la action de grâce wana donc fête ya ko rassembler na kati ya bengi fête ya tabernacle donc tabernacle na kati ya Lévitique 23 tangi yango au comprendre à partir du verset 33 kunatil nase au comprendre yango donc au mona kezaki mingi fête moko to temps moko eza ko se souvenir ne loko nzamba sali pona yo mais mona pona ko passer to lobani na kati ancienne na nouvelle alliance sikoyo action de grâce ezali vraiment mingi na kati ba prière na biso na kati ya façon na biso ko vivre et puis toza ko pesa mingi lokumu na nzambe pona nyonso aso sala na kati ya bomoi na biso to mona par exemple na Thessaloniciens tozo mona bali ko rendre donc bali ko rendre gloire na nzambe to mona pe awa na kati ya Philippiens par exemple Philippiens chapitre 4 to mona awa Bible ne vous inquiétez de rien mais en toute chose par la prière donc mais en toute chose par la prière et par la donc supplication avec des actions de grâce faites connaître vos demandes à Dieu c'est-à-dire action de grâce awa et comme Jésus forme sikoyo ya koloba ke mutu aza ko reconnaître que ce qui naza boeza pona nzambe ceux qui nazo vivre ezali pona nzambe mais sikoyo eloko nini ngai to biso to lingi to ebisa bana nzambe lelo action de grâce ezali mabonza te action de grâce ezali enveloppe ya mbongo te action de grâce ezali
reconnaître bolamu ya Nzambe, ko vivre en famille, c'est-à-dire ceux qui boza nakati ensemble, bozo li ensemble, boza ko bina, boza ko banzembo ko kumisa Nzambe ensemble. Action de grâce ezali offrande spécialité. Ce qui m'a dit que non, comme fin de l'année, qui peut action de grâce, enveloppe non, mounene, pon Nzamba salisao, non, Nzambe donc Nzambe a marchandaka, miracle te. Nzambe a marchandaka pe, Nzambe ko somba na mbongo te. Ko pesa Nzambe mbongo te pozwa eloko. Et ça la kate. Nzambe, nakata Bible to mona même, nakati ya Nouvelle Alliance, dans Nouvelle Alliance, so mutangia pesa, babini que chacun donne ce qu'il a résolu, sans contrainte ni force, c'est-à-dire il forcer donc à mon avait pas cité chagrin que non na pesi mbongo na pesi mbongo na c'est-à-dire mutu akomi ko pesa mbongo on dirait que soko balate o pesi mbongo action de grâce nzamba ko pesa yo pe libala non c'est pas ça action de grâce ezali nzambe asali eloko na kati ya bomwina yo siko o remarquer ngo bi que oui nzambe asali quelque chose na bomwina ngai exemple j'étais malade na komi guéri. J'étais célibataire, nazui moi si tu nazui mobile. J'étais, je ne sais pas, stérile, nzamba pesinga mwana. Action de grâce na oske ça que non au komisi nzambe na nyonso osala pona asale pona bo moina yo. Biso action de grâce na biso ça d'abord. Ndenge nzamba zo battre chaque jour et puis loko mi balé ya makasi susu ezali ke ndenge ye moko nzambe ami komisa ki mutu ami pesi ne kulusu po biso tozwa lobiko. Ami pesi na kulusu po biso to koma bana na ye. Ami pesi na kulusu po biso to zala ba oyo to aliko lobasko na kombo na ilelo. Action de grâce na biso zali nini chaque jour to kumisa kai to zela te que noti le 31 décembre ou bien le 1er janvier ndenge bambata mokili baliko sala. Alors quelle différence maintenant sera na bino na ba baliba donc ba païen. Omuna na fin de l'année, omuna na fin de l'année, même ba païen ba kena ba église ba pesa ba enveloppe, ce n'est pas mauvais, mais pesa yango po yebi ozo kabela no mutu. Mais ko pesa yango te ke pesa action de grâce non. Action de grâce ezali yo mutu o reconnaître que likamuzamba sala kacha bomo ina yo aux 8 ans il y a chant avec action de grâce, prière avec action de grâce. Mais si même faut aller au-delà au 26 familles na yo, moi si na yo ba na yo bandeko na yo boli ensemble, bo komisi nzambe ensemble, bo penser na ba bien fait na yo ensemble. Wando ko que et qu'on soit sens mais sens baïb ça que non lelo ndenge za le 31 ya kana enveloppe na yo pona nzamba sali pona yo depuis le 1er le 31 non nzamba salaka le 1er le 31 nzamba salaka mikolonion sur bobo na biso et puis cycle et pas nzamba za la kate ko fin de l'année et pas nzamba za la bongote et pas nzamba mikolonion et ko za pe fin pona yo et ko za pe fin pona mokili ça dit yo mutu o yo kingai donc on doit tant vraiment qu'on expliquer ma campus na kati ya thème action de grâce mais comme na lobi ça qui vidéo na sala qui par ko respecter engagement au toujours qui chaque semaine ko chaka vidéo na kati ya bosolo na politique to na bosolo na bonzambe ko la pambola bino so ba questions za libo zanga ko tuna bisote shalom.